Mais étonnant n'est que peuple congolais kuluna oyo bango babaki baza ko éradiquer kuluna no silate. D'ailleurs, tout ko zo ba photo ba image ya kaba obi kaba oyo aboma batu baloba boma bata pona koteka baran RDC kaba na kati ya prison kaba zo sala live na master na ye ya na TikTok yoka pe ba congolais belé bazolanda kaba na kati ya prison star ya kosangana te kaba wana ya bakanga basambisa wana moko ya mwasi balobaka kazali complice ya bakaba oh oui se retrouver azalane déjà en Afrique du Sud ce que ba congolais baza ko mitula mais ye a combien Afrique du Sud nini po bakanga ki mais dossier on a signé le bana bino plusieurs fois ba dossier ba kaba bana eza ba aventure ba auteur ba teka ba reine na Congo eza ba autorité à Congo ba to baza na gouvernement ne kaba loba yango bo wana no mwa vidéo ya kaba ninga za ko loba ba nani ba teka ba reine oyo ya linga ki dénoncer mais ko luka oyo ya linga ki dénoncer bato ya République démocratique du Congo ba kanela e grave abike soki yo meki ko loba to ko lakisa yo botala kaba ninga za ko loba ayebi ba komba bato bateki baza na kopa ba reine suivez Vanda bandi mama wa munyoso ke nasalaki yango mutu nyonso akuwangana peut-être soki bomonaki e mususu na bandai ko ndima makambo bongo ezalaki juste po ba proposaki ngai proposaki ngai na bakonzi kaka ya mboka oyo nde ba proposaki ngai donc vérité ya oloba eza penze belé mais na oloba mingi te na osenga pena bo partager vidéo oyo soki osenga koma même pas chef de l'état et koma pour comprendre qu'ils ont travaillé na bato belé o baza ba aventurier mana wiko wanga na te naza penza voleur sele ndinga yaki wana sele waza penza plaignant na ngai na reconnaître que oui na kota ndaku ya sele yo pe na capable ya kubando tangela bino même na bato mususu na kota na bandaku na bango pe baza ba kondime ba yebiti naza prêt na koki wanga na te mais makambo o bakangeli biso makambo ya kidnapping makambo wana ba vrai bato o basala makambo wana baza libanda penga na proposer na l'état ki naza capable ya kopesa bango ba bandi ya bato wana si basalaki makambo mbango ke bakata audience mbala moko sans que to poursuivre ba o batikala libanda na sir population bomoneka mam na TV mais boyebite pourquoi sala na bongo donc bakonzi belé baza na sima ya makambo wana ngai babenga ngai epa mokonzi moko ya la police ya mboka na biso nazobanga kotanga komone siko po place naza na prison naza place moko naza menacé o na kolala pe bwina la muki naza te donc naza na prison lokwa prisonnier nyonso tout malgré que nde bakanganga awa bakanga ngai na ni épreuve mais tozana bato o baza na prison o bakanga bango bakangi ebembe eza sur place na se ye mtauti oboma ye mais aza na prison azotambola lokwa prisonnier nyonso azosibir peine na ye mais nga na lokwa na double cachot na prison na prison mosusu na accès même ya téléphone te nyonso to wana bazobanga mpo loyebi ke na koloba bavérité et puis preuve en appui na kolakisa bino baenregistrement ya baappel ndenge nasololaka na bakonzi ya mboka ka nde naza na prison bande bazofortifie ngai ke nalobele o te nazala calme bango bazogere makambo po soki nalobi bavérité wana ekolukela bango baproblème nga baproposa ngai na mokonzi moko ya la police aproposa ngai tokutana na ye na biro na ye wana na kotobima prison na osalela o te eza ngai makambo nayebisi bino wana ke nakomotambola na ba JP wana aza criminel mais armé mais asalaka baenlèvement parce que enlèvement esalamaka na basorte ebele nde omonaka na bandeko expliqué tokutana na général Kasongo donc na kati yango wana boyoki bino moko na matoi na bino ke bakidnapping esalamaka na Congo koboma bato esalamaka na Congo babandi wana bacriminel wana basalaka yango bazali sous couvert ya gouvernement ya Félix Tshisekedi
sous couvert il y a la police, sous couvert il y a ministre belé na kati ya Congo, bangonde batinda bato bokende ah non petit mwana moko poto aye awa bokende kokotela ye soka sali pe faut pas boboma ye non tu koyoka ndeko moko boye akufi na chambre d'hôtel na Kinshasa soki kosukami o ba musicien baye marato mwana Londres auti kokufa wana bato balinga babilamba trop bayebi soki kosimato soki kosimato akufi ça fait une semaine avant de akufeni na kati hôtel. Moi entre parenthèses na bino bozola nanga bozaba na diaspora awa mboka wana ya Congo eza mboka na biso nyonso tu. Moi je n'interdis pas ou je ne peux pas empêcher na biso toza na libanda tozonga mboka wana surtout que so toza na ba projet ya kosala. Mais au stade actuel en tout cas so ozokende Congo na ebité faut zala pena na ba garde-fou tout près pour mboka wana ndenge eza kokendele au risque que babomi okuna tu vas demander des comptes à qui. Bon kosimato wana est-ce qu'azalaki na passeport anglais azalaki british toyebi pete akendaki kini kaka kala te babomi ye na kati ya chambre d'hôtel mais bazokoloba ono akufi ye moko na hôtel akufi ye moko na chambre d'hôtel biso tu bino tu boleka na bahôtel awa oyebi ke chaque hôtel ata oloue hôtel ndenge nini hôtel nyonso tout chaque matin bayaka kochanger badra mais ndenge nini mutu wana kosimoto avandi na kati hôtel na chambre d'hôtel une semaine sans que baserveur so baserveuse oyo basalaka na hôtel bameka koinitie ata mokolo hôtel ameka koloba ah mais mutu avandi 2 jours est-ce que aza na mposa te tochanger badra na ye comment mutu akovanda na kati ya chambre d'hôtel biso tu toyebi na ozala occupé te chaque tongo bato bayaka kochanger badra hôtel mais kosimoto akufi na kati ya chambre d'hôtel une semaine sans que bato bayeba ye baya kosuka solo ekomi kobima solo ntango ekomi bima babengi baautorité nde baya kobuka porte ya chambre d'hôtel na ye bamona ke moto alalaka na mbetu boye maboko ya kofungwama. C'est-à-dire vous ne pouvez pas expliquer aux gens que eloko ya ndenge wana esalami une semaine na kati ya chambre d'hôtel sans que bakolo hôtel bazala déjà au courant. Non donc yango nalobi ke eza na makambo ebele esalamaka na awawa biso tozomona yango e bakongole bakomona yango aya boye eleki nango surtout soki oza mwana poto kozonga na mboka wana RDC faut ozala prudent mes frères tala neti kosimoto wana babomi na hôtel. Vous croyez qui va demander l'enquête? Bakosengela enquête ndenge surtout na Congo soki eza na poto bakolinga basala investigation mais na Congo akufi na hôtel baloba ono alalaki na ye biso mpe toyebaki te toboyaki kokende kodéranger ye bakolo hôtel bakoloba ndenge wana toboyaki na biso kokende kodéranger ye tonda komona kaka alali na ye peut-être aza na makambo na azosala mais une semaine moto aye na hôtel na bino abimaka te amataka na chambre ete abimaka te une semaine bino bakolo hôtel bokolobake botikaki na bino kaka ndenge wana une semaine bomonaka mutu te na libanda. Non mais ça c'est too much. Mais babomi ye peuple congolais comme je disais ndenge akufi wana soki aza na passeport anglais peut-être loba baanglais balandela yango mais soki aza kaka na barésidence apamba nano kolandela akufi na ye eleki nango comme si rien n'était eleki nango comme si rien n'était. Donc rentrer au Congo ce n'est pas mauvais mais je demande à mes frères de la diaspora soyez vraiment prudents et vigilants parce que na mboka wana bakoboma yo okende oka comme laisser passer mutu moko akonuka mpe ainvestigue yango asala bankete plus approfondi aza te boyoki kabakaba alobi yango ke bato baza derrière bakidnapping wana eza baautorité bango moko emaki meme ntina kata présidence ya république bango moko nde basalaka bakidnapping wana ah mawa trop donc komona ndenge mboka eza kokendele eza pasi mpe mawa bandeko na ngai baréalité tozovivre na kati ya Congo. Alors voilà un peu oyo nakoloba kote ya dossier oyo kabakaba uti korévele biso et eloko ya mibale nakoloba boyebi ke peuple congolais dossier oyo euti
Avant la zone de l'Ango, j'aimerais mieux d'abord que la Kisabino, n'est-ce pas, et non qu'on était que ça lobby awa. Na zone de la bino, na dossier où il y a Denis Nyakero et maman, papa pesa maman bijou et tout ça. Fachi pesa maman bijou, na zone de l'Ango. Mais la ligne dans le banane, attitude ya Félix. Lobby na stade de martyr. Match betami. Boumonaki ambiance Salaki Kuna. Nous félicitons le Léopard, équipe nationale, et gagné 2-0. Baza qualifié dans la Coupe d'Afrique des Nations et Robetama dans Côte d'Ivoire. On le félicite. Après, ambiance wana stade, bota la Félix Tshisekedi, Makambonini, ye à Saraki, Awawa, Bandekonangai, dans stade de martyr. Bogoyi ka Félix Tshisekedi, Nenge Azakoroba, Naba joueur, Naba to bayaki, ko talabango. Awa, regardez Félix Tshisekedi. Écoutez les gars. Bon, je crois que vous savez qu'il y avait un arrangement, un tableau qui était dressé pour vos primes, n'est-ce pas? En cas de qualification. Ben, moi je vous dis, en plus de ces primes-là, il y aura encore une prime présidentielle. Restons concentrés pour la suite. Il y a la Coupe d'Afrique. On doit faire honneur à la République. Vous avez une très très belle équipe. Elle est très séduisante dans le jeu. Il n'y a pas d'hésitation, c'est fluide, tout roule. Et ça doit continuer comme ça. On a le meilleur coach d'Afrique, si pas du monde. Donc tous les ingrédients sont réunis pour gagner cette Coupe d'Afrique et se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Je compte sur vous. Je sais qu'on peut y aller. Nous sommes la République démocratique du Congo. Voilà, voilà Félix, après match Betamaki na stade de Martyr, où le Léopard, Salaki Fierté en Boka, ils ont gagné 2-0. Chaque match, c'est réellement jouer à prime. Donc, et aussi, ils avaient leur prime, on les a donné leur prime, je pense, mais à s'ajouter à cela, Félix a accès qui prime présidentielle, qui n'existe même pas, mais lui-même, dans le l'État, des fois, ils ont ça, pas Félix Tshisekedi. Alors, non, on repère ça, il y a présidence. Donc, mbongo, il y a la présidence, ce que Seigneur ça la travaux et Seigneur ça la bloc comme sous. Donc, Félix Tshisekedi a trouvé l'occasion, il y a koyimba mbongo à l'État, et puis, à repère ça, ndambo pas jouer, ndambo tikali, et ko kota la poche naï. Parce que je vous dis la vérité. Ceux qui priment la présidence, prenons l'exemple, et bien, par exemple, $1 million pour vous avez la prime à Moukete, et bien, $1 million, et ils vont donner aux joueurs peut-être $200 000, $800 000, et Tikali Félix, c'est moi, à Rokata même $300 000, à Rokata même $400 000, même $250 000. Nous sommes en liquide, on a conseil, mais dans un pays très sérieux, d'abord, le chef de l'État peut encourager les joueurs. À quoi qu'on peut ça bango ba prime. À quoi qu'on promettre bango. Mais le chef de l'État, peuple congolais, commencer à parler des trucs de l'argent comme ça, ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Comme on a que président, azoa kolobela makama mbongo, neti yem ta géraka mbongo, neti yem ta za kosala ba compte nyo surtout. Il y a des structures bien établies dans Katamboka, où il y a dit que les joueurs faut pas salaboy, les joueurs faut pas kendeboy, les joueurs faut pas zoaboy. Mais le Kolamboka est organisé, le président peut parler de l'argent, peut promettre de l'argent, parce qu'il y a des bisikani ni ya kozoya. Mais ceux qui balobi que na kata RDC mbongo ezate, ceux qui balobi na bino que na Congo batwazali ko souffrir. C'est-à-dire les alliés parce que la population congolaise n'a pas commis maturité à comprendre que non,
bato bazali konyokola bango, bato bazali kosala ke bango ba traverser ba moment plus difficile, eza bato baza ko diriger mboka. Si réellement et si nous étions dans un moment de crise, oh ba Congolais baza ko liate, oh bato baza ko traverser, mais bomoni que président ou tu ko promettre ba jouer, à part le prime ba ko ki kozwa, mais prime ya présidence pe ko bima. Qui veut dire mbongo za na kata mboka. Mais comment mbongo wana za na kata mboka? Bandeko na yo, ba compatriotes na yo baza ko traverser ba difficulté, mais cet argent ne sort pas pour na récompenser to et bimisata ba biloko mususu et koki ko aider peuple à se retrouver dans mokié. Ba o tout tu le baza ko sala, ba benga kongo la malgérance. Ne pas savoir là où tu es, ce que tu fais et ce que tu peux faire pour améliorer réellement la situation de la nation. Wana liboso, ya mi ba le peuple congolais. Bomoni Félix, il est tout souriant. Tout souriant. D'ailleurs, la photo, même Bogogi Komona, si vous regardez dans cette photo, Bogogi Komona que Félix Tshisekedi souriant, lui et sa femme, Nyakeru, Bazako Sepela, Bazako Seka, en plein stade de martyr. Bakangi, ma photo, Bache Maboko. D'ailleurs, avant-hier, moi, je vous ai dit que sa femme, Denis Nyakeru, avait promis Basombeli Batou 10 000 francs pour qu'elle va participer dans le match où tu koleka lobby. Attends, foutelier billet, il y a 10 000 francs. À Kobo ya yo kaka. Voilà, à Kobo ya yo kaka. Oyo, bato yo, bango basombeli ki ba billet à 10 000 francs pour qu'elle va participer dans le match où tu lobby. Les gens ont participé. Moyennant Kokota, na stade de Félé, le billet a été acheté par le gouvernement Bango Moko. Quel pays qui peut faire des trucs pareils? Quel pays qui peut faire ça? Alors, mais, moi si na ya sala ki biloko wana tout, Bango bake na stade, ba gagné, Léopard a gagné. Tu dis bravo, Léopard a gagné. Mais na kati ya même pays, na kati ya RDC, il y a kaka lobby awa. Nous pleurons encore de mort. Toza kolelema nous bibembe. Oh, ba uti kokufa na Goma. Plus le nombre exact jusqu'à présent, toza kokokoye bate. Le chiffre ne fait qu'augmenter. Plus de ceux qui descendent, 300, oh, ba toi koufi. Na même pays. La différence en est, cet événement, oh, les cas qui na Goma, ça pouvait aussi se passer à Kinshasa. Le malheur en est, le col qui na Goma, à Kinshasa, les gens là qui sont partis voir le match, comme si c'est comme si cela ne les concerne pas. Même les joueurs, qui match à lobby, leur attitude, et croyez que c'est l'attitude il y a deuil national. Mais vous voyez qu'on peut cet exemple, c'est lui-même le chef de l'État. Il pouvait venir dans le stade de martyr, soit le lamba y a noir, soit le t-shirt à noir, na signe il y a deuil national. Les gens qui sont venus dans Kata Stade, na signe moko ya mundu pour nous avons deuil national. Et les joueurs qui ont joué le match, ils ont célébré leur but, et les supporters qui sont venus là. Donc, évidemment, nous surtout un qu'on est à Goma, on a décrié awa, na mission ya Félix Tshisekedi, na mission ya gouvernement ya Félix Tshisekedi, c'est comme si rien n'était, c'est comme si rien ne s'est passé. Posons-nous la question. Batou Oyo Bakoufi na Goma. Sont-ils des Congolais ou sont-ils des étrangers? Le match qui s'est joué hier, et Sengela Kiyango et le cas, l'attitude, il y a deuil national. Et quand il y a bêtement, na ndenge neti toza na biso de loko moko te boye, tout ça la plaisir toza ko bina na kata stade, tandis que Bibembe ti lelo to yebi te bandeko na biso wana soki si bakundi bango ou bien bakundi bango te ou bien bakoboka bango na ba force commune. Leur malheur c'est de naître dans un pays et puis na quoi ya Goma. L'événement là où tu connais kana Goma, ça pouvait se passer à Kinshasa. Malheureusement, elle est qui la Goma. Voilà comment on néglige la population. Voilà comment on sabote la population. Na quatre même pays. L'autre côté, on célèbre le match, on promet de l'argent. De l'autre côté, des familles. Basa kolela basi, bana, ba papa na bango, ba otuko kufa. Quelle irresponsabilité.
Quelle immaturité! Non, c'est grave. C'est imaginable et c'est grave. Je vous propose l'image. Oyo, Félix, qui semble un peu Colombois, Namakamboleki na Goma, mais en réalité, il est responsable. Écoutez l'audio, il y a maire, il y a ville, il y a Goma, comment Aza Koloba, qu'est-ce que Bango Bakosala pour finir avec nos frères et sœurs Wazalendo et Nakat Église Nabango. Regardez cette vidéo. L'église, il faut qu'on passe d'abord. On a maire de la ville. Oui, je pense. Est-ce que comment tu côté radio? Oui, je pense. Vous avez un militaire là-bas dans le mur. Militaire va créer côté Wazalendo. Ah, va fouiller tous les téléphones. Déjà du côté de l'église de Wazalendo. Avec voilà, ça c'est église à nos frères Wazalendo. Talandenge la vendisi ba papa, talandenge la vendisi ba maman, talandenge la vendisi bango, talandenge la vendisi bango. Oh, ba kangaki, ba se sauvaki baza vivant. Mais malheureusement, il y a d'autres qui sont morts. Et la vérité, nous ne le saurons pas. Togoye baka vérité te, comment ba koufeli, et qui est l'auteur? Il y a l'assassinat wana. Et relé kanango kaka na Congo. En RDC, il ne faut pas s'étonner. Na RDC, tout est possible. Bako bomayo na bisio ke na Congo bako bomayo pe lo avai na bango ba et le releki na ngote, qu'est-ce que tu vas faire? Au fond de bango panane. Tu vas les accuser chez qui? Au fond de bango panane.